Voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux sincèrement de vous savoir déjà très nombreux devant vos petits écrans pour le compte de cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission qui parle de tout sauf rien. Et aujourd'hui je suis très ravi parce que nous savons déjà que nos amis de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, donc de partout, de l'Afrique, vous êtes déjà très nombreux devant vos petits écrans parce que vous aimez beaucoup cette émission. Alors chers amis, pour ce numéro, je m'en vais rapidement vous signaler que nous allons la passer en bilingue pour faire comprendre à tout le monde la situation d'une manière générale ici en République démocratique du Congo, chers amis. Alors, très rapidement, tu vas tout déjà que l'autre bête à ma solomi balekara. Tobeta ma solomi balekara pour comprendre que ndengli ni marambo tambola koto na kini surtout mingi marambo ya campagne électorale. Todo so lango parce que on a kini ezali système ya onyati mutu osengi pardon. Onyati mutu osengi pardon, donc nzoko mbango mutu nyoso tu azo kima na vitesse ya osaranate. Pour campagne c'est bandaki déjà. On a kini tobeta ma solo belé. Mais campagne bandaki déjà. Mais si côté opposition de place mabe vandi mingi. Côté opposition, côté mabe vandi mingi na côté opposition, je vous dis franchement côté oboye to ebite soki nani mutu akotikela moningata nani mutu a soutenir moninga nani mutu akosala ke moninga amatela elokola ascenseur pour akokoma likolo koto na kinesa ya roinda. Alors poto ke na musika te lelo boye badja kaka ke bolanda bino moko ndenge tango Martin Fayulu azonga ki na Kinshasa. Est-ce que asala ki plainte ou asala ki plainte ye mutu aye ko représenter regroupement wa bengi yango lamuka. Est-ce que asala ki plainte ou asala ki plainte l'ingénieur Papi Mukalai maître Chao Aolak Sabino bolanda pe lisusu tango fachi pa zongi na tour na ye. Est-ce que ye pa asala ki plainte bango na mutu na ye kamera to basala ki plainte bolanda bino mo lelo botala parce que boko samaki trop na ba titre ya minene ba titre tala ba titre gaillard mais so koti na kati eloko malongo ezati mais to ba ki biso to sala effort to la sarabino vraiment ba réalité makambo ndenge zo leka na kini makambo nyonso tout balaba ki liboso oh ba beti wera tala ba titre ya minene na ngasi mai wera na nzoto azati. Mais est-il vrai que la population ya Kimbantsege nde ba sepela ki na maloba wera te maloba o wera loba ikuna ya Kimbantsege ba sepela ki na ngoti. Mais mutasimbi wera na nzoto azate bolanda te ba photo ba otindra bino wana wera na mbeto hôpital banini eza lokuta wera son ba beti ete ba tika ipo simba ete wera son se porte bel et bien chez lui à la maison. Sope bolingi na bengi ata siko en direct na benga ata en direct siko na sala bino plaisir boyo ka de la forêt mo lo bagi ba tika simba ete. Alors bana kini bana poto na ebiki aux États-Unis d'Amérique ba na biso makasi koto kuna na ndenge ya sakanate parce que ba comprendre que masolo ya solo ezande awa. Alors à part masolo to beta makambo ya opposition pour comprendre que opposition ba koti zamba ya mbalambala ndenge biso to lobaka na lingala facile zamba ya mbalambala, cela veut dire que bolekani autoroute bolekani pena do vers quoi ndenge musele keta lekanaka. Vous comprendre ndenge ba opposant na biso ba lekani na biwelela welela ya ba poste biwelela oya linga na zala leader oya linga na zala boyo ngana linga na zala boyo oya linga na zala place kingani sikoyo bango tu alire ba oke na wana za alire ya ko perdre bango tu muto ko zwa perdre ko zala petit bondi melangai na lobaka makambo dele na ibandeli jeringa la yebi na lobaka bokondi melangai boko mesana na ngai kasi yango na loba dele belati opposition ndenge bato kende wana en ordre dispersé ngana ko lobate que je mets ma main à couper. Mais je te dis très sincèrement opposant moko ko zoazate pour ba réponse ya ngwana olimo zo réponse kasi on a besoin de réponse ba pandi ba voix comme éparpillé voix monsieur Keibo voix monsieur Keibo siko yo lingina na ngwazwa muto zoazate on a eu la vérité. Ate sali opasi. Mendima eza vérité. Eza le roi mutozo be la malaria ba pesi kinini. Et ça la tellement bololo fort na lolemo. Même là pas obika. Hein? Ya on a eu bisayo. On a eu la vérité.
Dans le rôle à ma voix est comme éparpillé. Donc maintenant on se pose la question. Quel est cet opposant qui n'a parlé de la nation? Les voix sont éparpillées. Likolo a lokoso na bango moko. Alors bana poto bana mokili mobimba lelo bozo aso ba vérité. À part ça to bettra bino masolo ya ndenge bakabola ki ba siège na côté ya Seni. Selon ndenge population asarola ki chaque commune a na ville ya Kinshasa ezana nombre ya kota nango ya ba siège. Sokozo lo wana ti commune ya Ngaliema. Bazana 5 sièges où il faut bazoana na députation provinciale. Tout le monde déjà Lionel Nsele. Lionel Nsele déjà kuna candidat donc député provincial na biso na côté Nsele na côté ya Ngaliema. Il est déjà au benda déjà siège moko déjà. Alors 4 sièges tikali bo potana. Bo potana wele là. Bota la siko boy avec la permission de maître Chao. Hein? Bota la siko ndenge tango Martin Fayulu akoma ki Kinshasa. Est-ce qu'il y a ça qui plainte ou ça qui plainte? Mais il y a une image qui a plaisir, makasi mingi na les barons de Rotterdam. José Ngandola. Wanara na Rotterdam, Wanara. Hein? Il y a de tous les temps, de tous les jours. Donc, motema ya boupia. Mais déjà qui est déjà mobimba. Et puis, il y a ça la plaisir, makasi mingi. Donc, dans les grands DJ, les grands DJ à Belgique, parce qu'il y a ceux qui a na fête, oye muto simbi table mixeur au Sepeli. Patrick Katumba, hein? Patrick Katumba. Patrick Katumba, donc les grands DJ na kati en Belgique. Sera simbi table mixeur au Sepeli. Avant ça la musique na ndenge vandi. Alors na ebike Yannick Likala. Azape déjà au Sepeli na côté à London, donc moi à Londres il y a solo Yannick Likala. Il y a Osamba Goudezate. Botala d'abord sikoyo arrivé, il y a candidat commun, il y a la Mouka. Martin Fayulu Madidi, tant qu'il y a un aéroport international de Njili, c'est là qu'il y a Locoseta, ora Paulo,
Voilà, merci. Bana poto, bana mokili mobimba bolandi bino moko bandeko na ngai. Arrivé à Martin Fayulu, non comment bino moko bo juger botali yango. Hein? Botali ndenge donc l'ingénieur Papi Moukalai moko tozarani na RDC. Ne to baka mutavandi sa masolo ya web na mboka oyo. Azala kaka na ye moko. Deuxième na monanité. Papi Moukalai a tili bino bomoni bino moko alors. Alors sans plus tarder na bike boza déjà belé, bolanda cette fois-ci sikobo arrivé à Fachi. Tango yaki na mutu na ye o to benga ye donc ngulu na ya memi ya ye na ye ayena vitale kamera lokola ngulu na ya tena saga ye na ye po kamera ndimi na ye ba mema ye kamera ye moka mitiki ba mema ye hein sikoyo Fachi amemi siko ngulu na ya ye na ye botala no image obino botala no bino mo ndenge ba kitaki na aéroport Anjili pe ndenge ezalaki parce que mbulu betaki makasi na kini mbulu betaki danger. Mais bato bayaki pe belé ko yamba bango ndenge ka ezalaka na yebi ke image yo sala plaisir makasi mingi hein na Sonia Pouti donc moto asimbi décor na Belgique wana quand on parle na décor ba mona kamala moko Sonia hein na yebi ke image yo sala plaisir makasi mingi po yaza moto alela art tala siko arrivé. Il y a Félix Tshisekedi Tshilombo na aéroport international ya Njili ndenge ni ezalaki bandeko na ngai ezalaki somo na kini makambo ezo kima na vitesse ya éclair. C'est parti. Félix Antoine Tshisekedi. Yagi Wadiamvita, Dimisho Wanjo, Bana UDPS. Force du progrès.
Après le déluge, voici l'arc-en-ciel. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'homme providentiel. Fachi. Ya Fatih, candidat ya peuple, candidat sans virus, candidat changement. Deuxième mission de Félix Tshisekedi, sécuriser l'ensemble du territoire national. Kinshasa, Congo central, province orientale, Bandundu na Katanga, Équateur et Maniema, Kasaï occidental, Kasaï oriental, na Nord Kivu, Tina Sud Kivu. Votez Félix Tshilombo Tshisekedi, votez Fachi, candidat et progrès. Votez Félix, candidat et alternance. Votez Fachi, c'est voter victoire. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Redresser l'économie. Assainir les finances publiques. Son champ de bataille. Voilà, merci. Botali pe yango bo comprendre na lingi siko bino mo bo sala pena siko boye bo comparer. Oyo botali liboso na botali na sima bino mo bo comparer. Votre baki a to tiko côté la mutu jamais. To tika la côté la mutu te et puis mutu ko sabino te ngana za mutu ya mutu te. Naza mutu ya mutu te et puis na tika la ko za la mutu ya mutu te. Na le bibie ke ngana zo tia poids na candidat député provincial yangali makombo na Lionel Nsele. Numéro 215. Donc Lionel Sele, mon apoto ya solo Lionel Sele, candidat député provincial ya commune Yangalema, yeni motokocha ebina pour yesoka bimi na ebika kofungola je maramu na kitoko. Numéro 215. Donc au côté de Osam beza kutu soki mukete. Alors pour comparer comment wana arrivé à Oyo, arrivé à Oyo, ndenge zalaki awa na Kinshasa pour vérité ya mwana bino mo bolandi. Alors na limite ngala loba o mutu bo aleki te bino mo bolo ba ke mutu ne mutu ngani mutu aleki bino mo bolo ba ke mutu ngani ne mutu aleki ngana loba ngati pour ngana za pendant au milieu du village mais je vous donne seulement l'information pour boye bandeni ma mozeli ka koto na kini nayebi ke Chiko alingi limite ya Lyon Chiko alingi soko komi siko boye okiti na France na Paris. Tant que vous avez un Lyon, si vous avez un Chiko alingité, c'est que vous avez un Lyon. Pour que vous ayez une lumière à Lyon, Chiko alingi. Au commun à Lyon, vous avez un Chiko alingité, c'est que vous avez un Lyon. Parce que vous avez une lumière, vous comprendre que vous avez un Lyon, vous avez Marseille, vous avez Toulouse, vous avez Lyon. Vous comprendre? Vous avez Monaco. Alors Chiko alingi na yebi que ça lui plaisir makasi mingi et ça lui plaisir donc on n'a pas son ngando là babenga papa mapasa hein papa mapasa à Lyon azaraye moko papa son ngando là papa mapasa motema ya Denise na yebi que image ça lui plaisir makasi mingi bana poto alors ndenge na lobaki na kini makambo kende ndenge wana ezokende ndenge wana so za na ndeko na mikini awasa la propagande benga yebisa yeke Jules Ngando la zawana. Alors ça il a eu souka na propagande non seulement
na YouTube mais aussi la propagande na ba télévision ou eza awa na Kinshasa to ça la propagande ya danger po to yebi boulongo ça fait des années to ça na kata boulot to yebi en bien ya osamba ku desati hein les barons de Rotterdam kini degré makambo zo yinda awa na yebite quoi il faut ça na kini pour sentir vraiment na yebite prêtre moko soit déjà yaki na kini aboye auti mikila na kini asamburie banini bu banini ndenge pa zongi mikili to yebite Thierry Mupela mwana parigo ayaki na kini mendenge asamburie ti azongi to yebite azongi ndenge nini Thierry Mupela to yebi ko olanda biso yayo pena ya mwana kwa mobimba alors bana poto sikoyo boyo tika to expliquer bino déjà que makambo za koyinda nazo kila mawa makasi ba candidat député provinciaux nyo surtout bazana commune Lemba wana botu na ngani ni mwasi ya Corneille nanga ye moko pe aza candidate na Lemba siko na Lemba ngo ezaka na 2 sièges quel que soit boza nombre boni ezaka 2 sièges na Lemba wana de na Lemba botika la bino ko sambrouiller na Lemba botika la bino ko sa makelele so ndenge ni parce que Lemba ezaka na 2 sièges papi Mukala est témoin. Quand tu comptes en internet, bêta au nombre de sièges dans chaque commune. Et personne n'a l'embarras à 2 sièges. Parce qu'on a 2 sièges, moi si il y a président Seni Corneille Nanga, il y a déjà un candidat député provincial. Candidate député provincial na Lemba wana. Si ko bomi tu na ba question. Est-ce que azwate mobile na yemoko président ya Seni siko azwate boye bisanga siko dossier ke na Lemba bozaka na siège moko wela siège wana bunda na siège moko etikali wana po nanga pa kolinga teke mwasi na yepa katana po keba pe na mystique ya fourmi pe akoza pe machine à voter mobimba na pe na palais evandi wana mwasi na bana bo mi betela na bino bon mi voter la bino na machine à voter déjà bien avant lobi na tonga bo bimisi irne mo bo tiango wana dikeba et ça voter qui déjà donc na commune Lemba na zo ba député ba candidat député provincial Lemba na ko bino mawali ngo sakanati parce que moi c'est mon konzi mo déjà zano candidate député provincial à Lemba hein yo wana bozo tala na bilili wana yo wana bozo tala bilili déjà donc ndenge papi Mukala azo la awatiabno de image yo wana déjà yo wana bozo mona ye moi si ya président Seni mo candidate siko bandiko na ngai ko suka ndenge ni na Lemba c'est que na Lemba za mbutu ya kosakana te na Lemba za mbutu ya kosakana te nani akozwa nani akotikala po déjà place moko ici kangami déjà place moko kangami olinga te kangami déjà donc ça pena ko beba makasi mingi alors na yebi ke bana poto awa na kini poto chité actualité monene zakaka ke campagne yango ezo salema déjà mais population mobimba ya kini oyo population kinoise tina minute onono lokwa nano makambo yebani te bazo continuer ko senga na cardinal Mosengo bazo continuer ko senga nano na monseigneur Mbongo asangisela biso ba opposant oyo avant to koma na ba élection asangisa côté ya ba Fachi asangisa côté ya ba Martin Fayulu côté ya ba Moki côté ya ba Jean-Pierre Bemba côté ya ba Théodore Ngoyi asangisa bango tout pour niveau makambo zo kendela bana Canada nazo sabino vérité ceux qui opposition ba keka ndenge ba okena élection wana en ordre dispersé mutako zoazate c'est que Chadar azuna ye déjà parce que ba opposant na biso balingi na bango ko yokana te ba opposant moko ya nzala ba opposant balingi ko welela ba poste ba opposant balingi ko welela ba en fait positionnement o ya lingi azala liboso o ya lingi azala boy suite nango yango bomonio bazo koka ko yokana te bazo koka ko sangana te balo bakino de bosava biso au nom de la paix au nom de l'alternance. Parce que alternance, c'est alternance. Alternance, c'est ça qu'il faut. Régime est dans la place, mais pas un kendi.
il faut bino ba opposant ba yokana ba bimisa mutu moko mais ko ba lingo yokana te le tamie c'est que opposition ba repola pena ba olela pena ba olela pena ba otala pena ba ngotu ba poli opposition poli opposition ba repola ba olela ba otala ba poli po ba leki lo koso ba opposant na biso baza lo koso on a l'ingana zala boyo l'ingana zala boyo l'ingana zala boyo c'est ça le problème. Voilà pourquoi na chebino tout déjà ba témoin ba na poto tout oya moni ki ya ko contredire nga numéro na nga ya ngwana contredire ngai. Mais je vous dis sincèrement, à lire où vont les choses. Ceux qui sont opposants, bah qui ont boy na élection, bah ko échoué. Bango tout bah échoué. Et dans la côté à Félix a échoué. Et dans la côté à Banani Fayulu a échoué. Parce que soué na biso zaïki ba sangana. Ba bimisa mutu moko a représenté opposition. Sikoyo tant ba okende ba o gagner. Mais comme bango ba batolo koso oya lingi za la kaka ye oya lingi za la kaka ye oya lingi za la kaka ye tala siko ndenge ba opposant ba opola pena opposition eko pola likolo lo koso na bango pena ko futa bango pena bien. Donc nous serons encore là to zala wana pour landela makambu moko. Mais souhait il y a peuple congolais ali que cardinal Mosengo monseigneur Mbongo akutisa bango déjà avant to comme les 31. Avant to comme les 31, il faut pas vendre ça bango tout autour d'une table. Et cette fois-ci avec une imposition sincère. On va vous imposer de vous attendre. Si nous ne pouvons pas dire toi, nous bimana salo azati, bino tout, bima on a langage moko. Point barre. Voilà ma mouille tambola bien. Mais ceux qui bon côté, biso koto, mais bino bo pesete, bino koto, bo ça est le côté, biso koto. Et ça est le côté. Les opposants doivent s'attendre entre eux pour que les choses aillent de l'avant. Au cas contraire, barolela est belé. Bana poto na plaisir makasi mingi. Plaisir pena trop. Surtout que Papi Mukala Azawana, l'ingénieur JP Kiss Kingu. 3 fois full. Hein? Quand c'est ingénieur, on est ingénieur, on